esengo ya koyeba ke bozali ebele liboso ba poste télévision na bino pona kolanda magazine kake ebeti ya mokona lelo ona zali na esengo mingi ya kopresenter bino kasi simo matango nde tozwi mokusi ya basango. Gouvernement Samalukonde ezwi acte ya déchéance ya ministre ya économie nationale Jean-Marie Kalumba Yuma sima ya examen pe vote ya motion de défiance ya chambre basse ya parlement. 1er avril 2019, 1er avril 2022, mukili ya art ezokanisa lisusu moko ya basculpteur congolais na kombo ya Alfred Liolo oyo akufaka na âge ya 76 ans. Sélectionneur national ya ba Léopard senior ya RDC Hector Cooper a démissionné ki mokolo ya jeudi 31 mars eleki na sima ya kopola contre ba Lion ya Atlas ya Maroc na score ya 4-1 kuna na Casablanca na match retour ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Boye malamu na magazine na bino kake ebeti ya mokona lelo ona na esengo mingi ya kopresenter bino tofonga basango na biso pona koyebisa na bino ke gouvernement Samalukonde ezwi acte ya déchéance ya ministre ya économie nationale Jean-Marie Kalumba Yuma sima ya examen pe vote ya motion de défiance ya chambre basse ya parlement tozo ba détail na élément oyo. Gouvernement ezwi acte ya bolongoli ya ministre ya économie nationale Jean-Marie Kalumba Yuma et pas ya assemblée nationale na suka ya examen pe vote ya motion de défiance. Jean-Marie Kalumba azali ministre ya liboso oyo balongoli na motion oyo esalemaki epai ya ba députés nationaux mingi ya Union Sacrée Libota politique ya Félix Tshisekedi. Ministre Kalumba bafunda kiye epai ya ba député pona bozangi ko maîtriser batalo ya biloko ya première nécessité pe ba reprocher kiye lisusu ete azalaki flou na makambo etali bambisi oyo eutaka na mboka Namibie. Yango gouvernement ya République démocratique du Congo elobi ete Assemblée nationale ezo respecter exercice démocratique pe ezo ndima lisusu attachement na yango na ba valeur nyonso démocratique ndenge ekomama na constitution elobi Patrick Muyaya. Cinq membres ya cabinet ya ministre ya enseignement primaire, secondaire et technique bazali convoqué mokolo ya lelo vendredi 1er avril na parquet général ya Kinshasa, Kake Ebeti. Cinq membres ya cabinet ya ministre ya enseignement primaire, secondaire et technique EPST na Mukuse Tony Mwaba bazalaki convoqué mokolo ya lelo vendredi 1er avril na parquet général ya Kinshasa Gombe. 5 membres ya cabinet ya EPST bako répondre na ba préoccupation ya justice na makambo etali tournoi interscolaire panafricain. Il s'agit na directeur ya cabinet, conseiller financier, comptable pe ba membre mibale mususu. Esengeli boyeba ete inspection générale ya finance IGF na Mukuse a annoncé ki ete a découvert ki détournement tangu ya organisation ya tournoi panafricain interscolaire. Sango yango ekomaki public epai ya inspecteur général ya finance chef ya service Gilles Alingete. Bokanga ete na tournoi yango mibali nde ya République démocratique du Congo baganyaki pe Maroc na côté ya basi. 26 prisonniers oyo bazalaki na kasho ya parquet ya Idio Fakuna na Kwilu bakimaki na butu ya mercredi kota na jeudi 31 mars. Tozo ba détail na Jelina Makingo. Ezalaki bongo butu ya mercredi potoko ma jeudi 31 mars 2022 bakangami 26 bakimaki kasho ya parquet ya Idiofa. Pona colonel Mungila Pierre ezali katikati ya population carcérale ya kasho wanande bakimaki. Parquet Idiofa ebandaki kobomba tukumi nei na moko ya bakangami na kati na bango tukumi bale na moto bande bakimaki. Kolandisama commandant ya police ya cité wana bakangami misato bakimaki pona colonel Mungila bakangami misato oyo babimelaki na porte bazalaki na boyokani na ba policier oyo bazalaki kokengela kasho. Coordinateur ya société civile ya Idiofa Arsène Kaziama asengi na ba service ya sécurité ete bayeba na koluka bakangami oyo bakimaki.
alobi ete bazali babandi ya minene bazali kolela mingi kokima na bango po ete babandi wana bakoya kotia désordre na commune rurale ya Idiofa pe na nzinga bazali kosenga na population ya Idiofa ke soki bamoni babandi wana bayeba na kobenga la police po ete bayeba na kokangama. 1er avril 2019, 1er avril 2022, mokili ya art ezokanisa lisusu moko ya basculpteur congolais na kombo ya Alfred Liolo oyo akufaka na âge ya 76 ans. Kake ebeti na Gédéon Lena. Mokili ezokanisa lelo 1er avril 2022 moko ya ba artiste ya art oyo babengi na kombo ya Alfred Liolo oyo atikaki mokili ya bato le 1er avril 2019 wapi esali deja mbula misatu depuis ya kufa na âge ya 76 ans. Le 1er avril 2019 na Autriche kuna na Vienne, professeur émérite moto ya culture moto ya bato ebele Alfred Liolo oyo ayebanaki mingi na kombo ya Maître Liolo. Maître Liolo azalaki mosali ya ba œuvre ebele na Congo mobimba lokola na place des artistes na Victoire na Matonge tope pesaki hommage na ba mama o basala kabilanga wana na croisement ya ba avenue Kimwenza pe bypass na Kinshasa. Maître Liolo azalaki artiste africain kaka moko oyo ayambama epai ya empereur ya Japon pe a exposaki œuvre na ye na bamboka lokola Suisse, Chine, Sénégal, topé Afrique du Sud. Tokobola basango biso esengeli boyebake auditorat militaire supérieur ya Chopo ezo dénoncer bokomi ebele ya ba service na ba port yango Major Tambwe Kolembu atangi ba kombo ya ba entité oyo ezo déranger kuna Lazampohi abetisikaki. Auditorat militaire et dénoncé multiplicité à bas service na port ya province ya Chopo. Major magistrat Ntambwe Kilembo ya auditorat militaire supérieur à l'obiété bas service koleka tukumi bale bazo sala na port nzokande zomi na mokonde baza na makoki ya kosala kuna. Na yango major magistrat atangi ba kombo ya bas service oyo eza na esika na yango te na port eza bongo police judiciaire, renseignement militaire, commune Makiso, mairie, pe division ya commerce extérieur, pe ya industrie. Pona kosilisa sengi na ba service wana batika kocha mbutu kuna. Totika la ba province esengeli boyebake comité ya gestion ya université ya Kalemi Unikal na Mukuse etongi ba bâtiment misato ya sika oyo eza na ba bureau ba auditoire pe ba installation sanitaire sans financement ya l'État. James Lazampohi abetisikaki. Université ya Kalemi Unikal na Mukuse est en pleine construction kuna na province ya Tanganyika. Toyeba ete musala oyo eza na fonds propre ya Unikal. Comité de gestion et réussir kotonga ba bâtiment misato ya minene oyo eza composé ya ba auditoire, ba bureau, amphithéâtre, pe ba installation sanitaire. Délégué général ya Unikal Léonard Dedjou a affirmé ete misala oyo esalemi na nzela ya ligne budgétaire oyo wuti na ba frais académiques oyo ba étudiant ba futaka. Recteur ya Unikal professeur Victor Kalunga asengi na bakonzi ba soutenir bango na likambo oyo pona bana batanga malamu. Pona kosukisa basango na biso na pokwa lelo esengeli boyebake sélectionneur national ya ba Léopard senior ya République démocratique du Congo Hector Cooper a démissionnaki mokolo ya jeudi 31 mars eleki na sima ya kopola contre ba Lion ya Atlas ya Maroc na score ya 4 buts à 1 kuna na Casablanca na match retour ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Gédéon Lena abetisikaki. Sima ya kolongwa ya RDC liboso équipe ya Maroc na barrage Coupe du Monde Qatar 2022, Hector Cooper, sélectionneur ya ba Léopard senior atalisaki ete ya koza lisusu entraîneur ya RDCT et lobi bongo moko ya bapanzisango ya Argentine César Luis Melo. Ndenge etalisaki ba source ebele, Hector Cooper ayebisaki ba joueur mingi ki ya kozala lisusu sélectionneur ya RDCT kaka kuna na Maroc pamba te, objectif na ye ezalaki ya komema RDC na Coupe du Monde Qatar 2022.
boye baete Hector Cooper asignaki contrat na ena ba Léopard na mai 2021 liboso ya ministre ya sport Serge Condé pe Constant Omari lokola président ya fédération congolaise ya football na tango wana pe objectif principal na ye ezalaki ya komema RDC na Coupe du Monde Qatar 2022. Esengeli na ba Léopard babongisa deja minduki na bango pona ba éliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023 wapi ba éliminatoire ekobanda deja na mois ya mai. Na élément on est tosuki si basango na biso moko na lelo kasi ya moto kabwana tozui mokusi ya basango. Gouvernement Sama Lukonde ezui acte ya déchéance ya ministre ya économie nationale Jean-Marie Kalumba Yuma sima ya examen pe vote ya motion de défiance ya chambre basse ya parlement. 1er avril 2019, 1er avril 2022, mukili ya art ezokanisa lisusu moko ya basculpteur congolais na kombo ya Alfred Liolo oyo akufaka na âge ya 76 ans. Sélectionneur national ya ba Léopard senior ya RDC Hector Cooper a démissionné ki mokolo ya jeudi 31 mars eleki na sima ya kopola contre ba Lion ya Atlas ya Maroc na score ya 4-1 kuna na Casablanca na match retour ya éliminatoire ya Coupe du Monde Qatar 2022. Tokomi na suka ya basango na biso moko na lelo magazine Kake Ebeti. Merci na bilo bonso. Bozaki boso ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Kake Ebeti ya moko na lelo. Merci na équipe technique peu rédactionnelle ya aspect spirituel télévision et accompagné kingai durant ces moments na kati ya magazine Kake Ebeti ngai na bino tokutani lobby ce qui est sozongité.